Naza na nzela na oke studio. Naza na kanda lelo makasi me nalingi nalongola ngo mwa ndambo. Kanda eza makasi na ofandika kimia to bose kwa. Nalinga bino mingi nalela bino fort. Ngai ya bino Nathalie la douceur. Mena na kanda makasi mutu moko boya bengi nga moyena tanga kombo ezate. Mutu wana bengi nga alobi Nathalie naza na États-Unis. Festival moko eza na États-Unis awa. En tout cas nazo benga on na téléphone ozolinga oyamba te. Naza na posa il faut cop wana en tout cas la faina pesa ngo kutu ba musicien mususu me na poni yo kaka. Donc yo nde na poni yo po kende festival wana eza biso batobeta festival wana. Na sepelaki na tala ba video na omoko. Anga na binzambe na lola oh vrai cop. Donc cop à l'arbre ende eza babuka na ratin. Oh abando sola nanga na téléphone tant na otindela ko ba message ozo yamba te. Ozo boya ko yamba c'est pas bon. Il faut qu'on soit gentil, so ba bengi il faut répondre, il faut décrochaka. Sikoyo boye bisanga ba camarade na ngai. Nalinga ko yamba na linga ko répondre message o eza bête te. Po ba message eza ebele. Komela nga likambo eza très important. Kende na ngambala moko. Ezala te oh soki pendenge nini na sopende ni non. O expliquer nga que non Nathalie naza na posa na sola na yo eza pona boye na ko répondre yo sans problème. Mutu wana zo ebisanga abi. Est-ce que Nathalie soki na memi aux États-Unis? Est-ce que on trahit nga te? On libérer nga moi quelque chose? Nga na bise na bi papa. Nga na fandi na kin awa. Obengi ngai. Po ebisanga ke non cop eza na États-Unis. Est-ce que nga vraiment na ko boya vraiment cop ana? Na koki oboya cop wana vraiment. Oh Nathalie omo est-ce que kopesa nga parti? Est-ce que ozoka vraiment makamwa na oyebiso Nathalie? Donc ndenge za boye na ya moi oka na fin moi oyo soko zakaka na passeport na yo bakoyambala moko zwa yo donc baobengo kaka pona visa. Okoya yo moko soit yo na guitariste na yo. Mais mutu wana soka bengi yo insister kaka que non il faut tout na o cacher na yo soki eza combien. Mais banda ya ta ba $30,000. Na ebisi yo bino ba ebanga ya Facebook. Jour wana na ebisi yo na bandaki ko sauter ya ko sakana te. Nathalie so ba pesi yo mbongo wana est-ce que okanisanga vraiment est-ce que ozoyokanga vraiment Nathalie ozoyokanga ta na oloba no ngabi papa nazoyoka papa o eza cop barataka te papa eza vrai cop. Yango il faut zalaka gentil tala kaka na poni ba musicien nyonso tout na boyi bango ta binzambe nga na oto bimaka lobi babenga nga kopa bo États-Unis na kende vraiment comme on États-Unis kopa wana États-Unis vraiment na ki prester nzambe na nga quelle grâce mama abengi nga juana tosola kine omoni ngai nde naza boye je suis naza responsable naza na famille na ngai naza na mwasi na bana j'ai une belle femme à la maison donc mwasi na nga za vrai chéri soko tali kaka na yo boza pe prendenge moko nakosa ba aventure te mwasi na nga za kitoko na bana okanisa te ke nazolinga yo so pende non oyebi boyebi ka bato oyo bapapa bazala mwa logique wana so babengi yo na telefone nde basola ote ndenge eza boye dans quelques jours bato wana baobenga mama nafanda zela appel la falda to comme so le 40e awa po il faut viser bima jour yango alobaki parce que
na fin ya nini il faut nga na voyager mais na mwana ngai lo te sikoyo bandeko na ngai ya Facebook yango monaka moyen to répondre na ba message mosusu ezalaka te ngai soki na toyebani na te nalingaka na nga te moto abenga nga bebe nalingaka te un homme sérieux ntango azoyepa